banyama wana ye asali je na ye atie batrouble na ye bato wana bakokani na nyama wana bato bayebi interieur bayebi kopo wana eza mbala liboso tozala na président waza élu asalaki nationalité. Bonsoir, mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à vous puisqu'il y a l'occasion de nous suivre sur de l'Olympique TV 100% chez ici c'est là. Ici c'est Bonzambé, ici c'est Bonzambé. Quand je dis toujours, je suis pas toujours pour vous informer, toujours pour vous donner des informations à la source dont vous voulez bien le goûter. Je suis au siège quartier général de IDPS. Quand IDPS, siège parti, cher le président. Vous comprenez, il y a une grande matinée qui est en train de se passer dans ce net moment. Parlementaire de la matinée à Bamou-sur-C. Je veux demander à mon caméraman qui m'aide aujourd'hui, Lionel, pour faire la micro-baladière, pour faire pour la ville à Bamou-sur, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Matinée, on va concernant les années que va béné. Donc, on s'en a envoyé Lionel, on va déjà ça avancer. Bonjour papa, bonjour. Bonjour. Monsieur, comment on a dit? Pour le moment, on a eu pour tout le monde bito le bosali matinée lelo c'est dit à quoi notre matinée est dit à un appel à la paix. Nous voulons préserver la paix, nous ne voulons pas que notre parti ait des désordres. Nous invitons tout le monde qu'on appelle les combattants de premier degré de venir. Le linge sale se lave en famille. Nous ne voulons pas de désordre. C'est pourquoi nous sommes là. Nous attendons notre président de venir continuer avec nous. Aujourd'hui, le linge sale se lave en famille. Le linge sale peut se laver en famille. Il faut tout le départir, tout le nord, quoi, partir de l'occasion, pas nécessairement. On a constaté la mission dans la communauté de Pénéine. On a progrès de mon. Ils vont venir parce qu'ils ont déjà l'invitation. Ils ont déjà l'invitation. Sauf changement de dernière minute, sauf les sentences élevées pour les communiqués autres. Mais sinon, ils ont la communication de l'ordre de 2016. Merci monsieur. On continue toujours de prendre des interviews de différents combattants des DPS. Bonjour. Pilote au monde à matinée, la ville aura les Indiens ni vous savez matinée. Bon, il y a ça et on combat, il y a pas de zone de cas, ça va prendre interne donc la manière va tout sortir mais la monopolie donc comme on a un peu donc c'est comme s'il y a un même pas qui est caché derrière quelques individus. Le monde est non, c'est les amis. Donc même les internes, les externes, ils sont au balai, ils ont la poste et le président et il est faut qu'on le dise de vérité. Si quand autant vous avez les nations se lèvent en famille, il faut tous les départir, trois parties sur la classe et c'est comme donc vous voyez besoin à une moment à dans la mission de mon on va faut que les deux pénètrent dans une filiation. Bon, dès que ça on a et ça on le dit et ça on a il y a la poste. On a la poste on a donc bateau va ça pour les concerner. Donc faut pas mettre aussi dans la haute cas à niveau là. Les gens on papa la maman ba ku na chambre biso be bana to moni go aga de bode ba bibi na salon donc biso bana so to na salon et ça biso de donc les maman go faut sur la niveau likolo donc biso to ki ko za ba biti donc biso de papa faut pas on la biso ba zawa bana ba biro ba climatiser bana ba chambre muso ba lit bana ba lit donc biso de to ba biti biso to si on a tout moment 24 heures sur 24 donc nous sommes interrogés comme c'est comme si attends ils ont participé mais tout ça toujours pas victime tout ça interrogé dans la réunion sur la ça c'est merci monsieur. D'abord, on continue toujours de prendre les interviews de toute façon. Vous comprenez quelles sont les années des gens, on continue toujours de prendre les éléments. Et c'est l'IDPS, tout ça, toujours pour nos informations, à vous comprendre que nous voyons comme la fille, Baïmbo, la matinée, que nous avons Malobani, nous avons représenté Malobani. Toujours autant, toujours bonjour monsieur. Bonjour. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Aboubakar Nas. Mais ça vous parle, nous avons déjà ce que ce parti de la matinée, on est banda. Ça va un conseil de ça va partir entre Bisso soit combattant, puis à Bamako, je le carré. Ce qui va aller à Namboka, si à quoi vous savez si matinée on est là. Bon, les alliés gardés, les amis n'a problème, mon grave que, les amis sur la combattant.
komata na bachef na biso likolo entre Jean-Marc Kambulu na Sylvestre nde tomona neti mwa divergence ya ate parce que soki bakomata misu bakenda résidence oyo bafatike biso na babeti babeti bango bazoki soki mpe oyo bazali kuna na résidence baye awawa na bureau général omona bitumba susu yango tobana biso moko etake mpe biso bakomata biso na biso tozotuna toyeba se kwa au juste ngane nasali ntango molai ya koya na parti yana yakotuna bafana komata naloba nde batalisi ngai na analyse yanga na moi nini oleke biso bakomata tose manifestaka mabe moko to akizaka mingi na baconseiller ya parti na biso baconseiller nde bayebi bango nde baza na pouvoir autoritaire ya okende okutana entre président Jean-Marc Kambulu na membre na biso moko Sylvestre bakuta baconseiller po baza baconfirme avant que président zwa pouvoir bazala nango déjà sikoyo ndenge président titulaire apesi ye pouvoir ya kozala intérim ye na Sylvestre bayokaka te bandakala ezosenga keno baconseiller bakende epa Sylvestre bakutana na ye basolola na ye batalisa ye bakei mpe président intérim basolisi batalisi ye bayoka nti bango nde omona ekimi ekotaka ta parti yango omona soki tokontinue yango boye tozobenga bakulu bango mpe kulu na ekota kati ya parti ekozala bien te babi na kati ya ndako kobendana ezalaka mosuka soki en fait, pour mes amis, les gens qui vont parler, pour lui, il y a un problème dans le déjà, la poste de Bénin, mais qu'est-ce que vous devez comprendre? yango nde sikoyo toli biso mpe toyebi te me toyebi kaka baza na conflit bango nde baza bapromo intérieur bango nde baoyeba nde baoyebanisa na biso toyebaka eteke omoni so omoni moto omona attitude ndenge revesaka nde yango na tomoni keesala donc ozo rassurer biso na matino ya lelo message obima ekotya kimia entre bino bacombattant o toza na posa nde kimi ekota tuka toza na posa kimi ekota parce que lelo kuna na résidence ya papa bauti kobeta combattant moko na mito azala kati hôpital alors ndenge acte esami na tomoi kino image ezalaki leso esami eza kitoko toza na posa koyokana ezalaki oyo mpe bakuna journal oyo toza susi kino bacombattant bapesa conseil bacombattant tozala ini yoko kopropose nini message okopropose mpona kimi ekota proposo na ngai bacombattant tozala ini tozala kimia to akizeka assure na secrétariat badelege baconseiller bakende okutana na bamambre mibale wana bakokanisa bango mpo dossier de sani esila totambusa parti na biso kitoko batika dossier balamuki eza dossier na biso moko bata parti biso moko bata parti bonjour ndeko mobali kombo nani komonanga Florent Disay Lukusa tomoni lelo na kati ya siège ya UDPS eza nani nazali combattant simple combattant lelo matine esalami asedi encore matine esalami lelo matine oyo ezosalema lelo ezali likambo moko très important parce que parti na biso baindividu moko bazobima mpona koseme trouble na kati ya parti eza makambo ya soni makasi oyo tozomona bandeko na biso ya dipocret bazoya balingi Jean-Marc Kambulu te parce que Jean-Marc Kambulu batie na signature ya président de la république parce que président akoki kojouer des rôles à la fois te azala président mboka ya bana mboka ya Congo mobimba azala président ya UDPS ekosimba te nde akamati Jean-Marc Kambulu atie lokola mokonzi oyo amoki kokonza biso nyonso bacombattant en général namoni po mituna mama UDPS mwa mingi olobi bien président de la république faci akomi président ya congolais nyonso il faut etika parti pa motu mosusu namona moko abe Jean-Marc Kambulu akomi da vice président ya assemblée nationale pourquoi pas kotika poste wana atia mpe motu mosusu asalela intérêt moto ya confiance aza te moto ya confiance mpo na nga aza te nde mona akamati bolingo asimbisi ya kosimbisa ezaka pesi ya elibela te eza lokolaka yo bazwi yo epa fati na cité de lo ya bapesi opale na ma campagne yo siko ozala pale na yo na kindeli jamais okosundola lopango wana tokapesa yango moto libela te te oluka mwana mai moko boye mwana mai simbela na lopango oyo soki koto babengani nga nakozongela mpo na nga kala nde fati asaleli Jean-Marc Kambulu wana bato wana nayebi te bazoluka misala to nini parce que misala eza mpona cité de lo ebele soki balingi mosala baya basola président Jean-Marc Kambulu babikitisa bulo ezali ebele ya kosakana te bango balingi ke balongola Jean-Marc Kambulu ezali makambo ya soni lelo soki
basali concret babimbisi président mosusu en tant que président ya IDPS soko faki mpe manda esalaka nini esili akozala nani mbeyambeyas tokoyeba liso na parti te mais ye moko ayebi pourquoi ndenge atie Jean Marc Kabund parce que azali mwana na ye ya confiance parce que akoki kobebisa confiance te bino bana poto tozosenga bino toza bakombata malgré bino kobunda na bino te biso tobunda tozoka babulo eza nano te moto azosala mosala aza te tala toza bawewa misala eza te tozozela soki kopeye bakozwa biso tu a tozaka bambeyambeya ndenge toza bolo mais bozala mpe patience mosusu Jean Marc Kabunda aza président moto akolongwa ye aza te bapesa confiance nini mosusu bazoluka nini bazala na patience obiba baza bambeyambeya baparlela esaselema en famille cause bosaleseli matinale mpo boyokana bino ebino asa IDPS est ce que bopesi bango mpe invitation baya koparticipe na matinale lelo ntango ozomona mpo otwana eza kofongwama bapesaka moto te IDPS eza volonté nao volonté nao soki volonté nao motema na esimbi yo ota mpe kuna oyoka mpe soki oboyi bapesaka te mbongo ezalaka te bapesaka moto invitation te biso touti bamisala na biso toyebeke toyoka mokonzi akoloba nini nga mpe nayebi makanisi na ye te bango mpe bakoya baza bana mboka baza bakombata bapekisaka moto akota te na manifestation esalemaka kati ya IDPS. Merci Ndona. Bonjour, bonsoir. Comment on a Maître Pierrot? Ya liboso nazosenga kaka na bakonzi na biso ya bakombata kimia ezala wandasenga d'abord kimia tozwa kimia lelo toza na kimia kaka biso moko tobanda luka suba trouble non bango moko basorganize ntango faci azwa place ya président ya IDPS apesa Jean Marc Kabunda abunda te Kabunda abunda te aswana te ezaki volonté masolo papa eza boye lokola eza eloko obunda te oui ndenge moko bango lisusu bakosololaka bango na bango bapesaki baplace batikali mwa distance ke non mwa mokulu ezala te na mboka kwa boye ezala biso soni makasi ezopesa soni epesa soni na parti c'est pourquoi tosengi vraiment bapesa biso kimia bango na bango so bayokani biso bato ya se tokoyoka na lisusu bango na bango yango nasengi na bakonzi na biso ya IDPS kimia ekota bango na bango bayokana batala moninga azoloka nini oyo azoloka nini basangani basololi ndenge moko ye papa azalaki na biso abanda pesa mobulu te na parti oui yango nasengi kimia nasengi kimia. Merci Lionel, vous comprenez que nous sommes à la résidence des CPS par combattants vraiment déterminés. Le bazar pour bailler, qu'on a un message, il va couper son bazar a besoin d'un message, il y a Kimia, message moi il y a paix. Papa moi Barcelone. Merci papa journaliste. Tu es à mission de tous les combattants, tu es une invitation, il y a ma considération, il y a parti. Où ils sont dirigés par le président à l'intérim Jean Marc Kabunda comme secrétaire général du parti. Mais c'est les journalistes. Jean Marc Kabunda est secrétaire Oyo, président Anomaki. C'est-à-dire, dans le statut de la parti, de Votaka, dans le congrès de Votaka, le président du parti. Maintenant, le président du parti qui est censé nommer n'importe quel secrétaire ou aligné. Moi, vous écoutez, on a la secrétaire. Jean Marc Kabunda est secrétaire Oyo, président Anomaki. C'est-à-dire, en plein mandat, il y a président, il y a le congrès, ils appellent mandat, il y a secrétaire. Sauf que ce président, il y a un secrétaire qui a travaillé, il y a un sala tout ça c'est super longolais ça c'est longolais maintenant le président maintenant il est empêché à niveau il y a commis à ce président parti politique a commis déjà président il y a congolais j'espère que ça l'a qui est na moment il y a investiture na à l'Obaki il est maintenant président de tous les Congolais oyo va voter qui est na oyo va voter qui est maintenant charge Zaki Makasi pourquoi mon aki que Jean Marc Kabunda ça secrétaire on laisse on montre sur cette poste de présidence mais à lui charge aura toujours atiki yango pa ya Jean Marc Kabunda c'est-à-dire mutuna mutu azala kana mutuna ya confiance comme il est à plein mandat et tout ça c'est lui qui nous dirige maintenant
tokoki kozala na tiraillement te soki boza na barankine personnel oyo ya bino peut-être oluka poste moko boye monike moninga akomi mwa poste moko boye ekomi boye tout ça olobaki ono ya komi surchargé par rapport ya boye tout ça non ngai na yo motu tokosala eloko wana te ya la loi oyo ezali oyo ekomema biso et en plus na kati ya nini baza koloba ya CNDP oyo ya biso wana convention démocratique ya biso wana président ya parti azali membre ya convention et le secrétaire général du parti aussi il est aussi membre de ces conventions maintenant bino bokokende na convention wana bokei mbala moko même babiso tozalaki suivi na congrès mpona koélire président du parti oyo akomi lelo président de la république biso nyonso tozalaki awa maintenant informaki biso ekomi mpona kotiani tout ça toyokaka sikoke kuna na limete kuna nini bakoko tuna biso mais kuna mpona bino nini nango lisusu eyini oyo tozalaki informe ata eloko moko donc esali biso ete yango biso nyonso tozalaki ya kotomboka ndenge toyokaki appel ya bakonzi toye toyoka message j'espère message ya bakonzi na ndimi teke message ya bakonzi ezala mpona séparation message ya bakonzi ezala juste mpona kosangisa na baoyo baza kosala désolé baocomprendre te na baoyo baosala désolé baza kocomprendre biso nyonso tozala na unité tokumba parti na ndenge oyo elongo bani tozala na besoin ya séparation te mpona nini tusa mais klike ya bato wana toyebi banani oyo baza kopuse banani banani bakopuse papa soko posenga question ekopusenga na loba mpo naliaka na te toyebi bato baosala bilongo wana se Jacquemaine Chabani azali poussé na Tibala apart Bruno Tibala eza aussi ezali lisusu kisa Valentin Mubake baza bato oyo basi batika biso idps bakokaka bango motu baza kopousse d'ailleurs monsieur le journaliste mpona azonga mwa nsima idps Jacquemaine Chabani elle ayiba biso mbongo ya bakarte mpona balongola ye na président du parti président Etienne Tshisekedi akenda akomaki attaché beaucoup plus na Mubaki biso na bato toka na lemba eza base na base ya lemba opérateur ya parlement de bois super lemba naoloba bona yebi tozala na bango na lemba c'est Jacquemaine Chabani aza moto oyo azalaki beaucoup tomomona ye na Valentin Mubaki maintenant le président Félix aye na motema mikokita aye atala ya bike non toza na besoin ya unité tozongisa bato nyonso oyo badeputani tusa baya bazonga abengi bango nyonso basali nini baya bazonga pour que tokumba parti tokende biso nyonso ndenge moko azwi ye apesi ye poste soki amoniki ya poste na ye oyo apesiki ye ya sep ekomi na fin mandat parce que élection ekomi kosila nde amoniki aluka place mosusu po se positionne non toza na besoin ya biloko wana ok merci monsieur. C'est déjà la fin de cette émission. Si vous avez aimé cette émission, dis un grand merci à notre grand caméraman qui est derrière la caméra. Et c'est Lionel ainsi qu'assisté par mon frère. Et vous comprenez que Jackie a une idée parce que vous avez déjà assisté à la matinée. Vous avez Kimeko, les ça c'est la famille. On a chat divisé IDPS à la bande, c'est pour cela. Combattant, IDPS va aller dans le cadre de président, président parlement de vous, à trouver sa message. Je vous dis merci. Continuez toujours de s'abonner à notre chaîne et tout le reste, TV 100% chez lui. Ici, portez-vous bien et bon, ce programme sur son antenne. Tout le reste, TV 100% chez lui. Au revoir.